communiquer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com avec votre humble servante Jolicia puis la poupée Barbie de la presse en ligne, autrement dit la remontada de cleboa.com. En tout cas, je vous aime beaucoup. Nangabi, non mingi, gros bisous, gros câlin, place Bozali, partout partout dans le monde. Et ça, on va te se poser la question. Jolicia Jolicia a été malade. Mais nzamba sungi tozongi en forme nde tobike non nde tozongi en forme il faut tozongi la mbama vie na biso parce que yende muto makambo yende ba makambo donc muto mayele o ba nyonso ba ebeza vraiment. Là je fais mes gros bisous à celui qu'on appelle de la nation Tonton Banda. Boss Moko bien gentil, merci papa pour tout. Merci à Boss Lady Pichu Mangaya, moi ça bembe balobi kinde makambo babi moto et monsieur senga kamo moto et moi senga kotambola mingi. Merci à toi Francis Wala. Parmi les caméramans les plus élancés de la presse en ligne. Donc, à l'équipe de l'Union Solamulaï. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on va les recevoir pour vous. Mboutalika, Toyambi et Toréambi encore par rapport à Makamo, par rapport à l'actualité. Tellement tout le monde raisonnable. Bien de Tobato Zone, c'est non, assez la analyse par rapport à Makamo, Oezo, les Kamikolo, sur Internet. Mais avant de commencer, je vais aller dire bonjour à mon invité. Bonjour Mboutalika. Ouais, bonjour Jolicia. Bonjour Francis. Bonjour. À De la Nation, Moutonabiso, bonjour à tous les internautes qui nous suivent de partout. Et puis, à toi, Sayo, Monika n'est comme bien. Donc, tous les gens bien, tous Chile, Kin, quoi. On ne peut pas quitter. Mais, on a rectifié la place Jolicia Lobby, que Moutayebi Mingi, Moutamayele, Boete. Tozarara, moni ndenge bato basalaka analyse quotidiennement. Ndenge bato basolaka esika tu bavandi. Eza na ba salon na bango na bandako, ezala na ba salon de coiffure, ezala na ba bar, ezala na ba resto partout. Place toliaka ngulu na rapela. Nyonso wana donc babenga onga analyse mais batia ande caméra te. Parce biso to tchaka caméra to partager kaka na ba ndeko na biso pe batala biso ba edara biso pe à travers leurs critiques et commentaires to tirara pe mingi ba leçon na makam na ba ebsaka biso donc awa to ebi koleka batute to zaka ndenge moko ezaka façon mutu na mutu monela ba faire façon mutu na mutu monela réalité ya makambu nde yango to tchana ba microbe mais na rectifier la place on a pour ayebi wapi bato bayebi bazali. Là ce qu'on appelle c'est leur réponse na place na bon problème mais ça au moins ça la mutu mutu à cause de la maillée en dehors il y a caméra dès qu'on poser ka caméra de bosso nous poser première question azang maramonio sur le bac en dehors la caméra so télé ka caméra azang moya ko répondre nango alors mo ke place mutu si oyo meme la terrain mo beaucoup yemo comprendre ça fingi ozana raison mais est-ce que moi avantage eza moke pourquoi naza déjà artiste mon artiste déjà soni ezaka sute à part que artiste na sexaka donc au sexaranga wana er mona pe ba milliers de personnes devant nga boye maîtrise wana ezala déjà donc nako palpiter te devant caméra donc naza normal donc lobana mela elo mona bato ba mela ba simba boye mais na mela ngo pete ozomona donc voilà quoi, donc on est là, on est tranquille. Vraiment, merci pour nous oyoki bien, pour nous bien et ça l'a un peu mal mouté quoi. Mais vraiment, bonne guérison, Jolicia Talara. Ça nous fait de la peine. Merci beaucoup, merci Sobandi bon on a comme on va parce que na souka on kaka elo mobwe au monde ba mo fingelanga nango. En tout cas, bonina nous boni makambonyo sur activité vie ezo le kandeni. Activité ça va côté art. Dans un programme moro awa le 5 avril, na le 6 avril na Zambie, na deux villes, Kaoma et puis Mongo. Tobeta na Mongo, tobeta na Kaoma. Kaoma est à frontière à Zambie na Namibie. Et puis Mongo est na West Province, donc na ouest à Zambie. Donc à ma grande surprise, na moni pe publicité moi ya papa chéri, il est pas obeta pe na même ville là na Mongo, mais na fin avril. Donc tozala na biso tozala le 5 et puis na Kaoma le 6 ba internet ba mona ba image na bomba na ngate moi ba mpiaka na na sala na laksaka ce pe ba ba yena ba on a laksaka donc pour mes ates donc programme pour l'instant ya ngwana et puis ba rep bandi na ba rep coulisses na fleuve
na mimosa na fleuve donc espace moi bien zana tout ça coulisse place wana et puis barré par instrument et aux ana kasavu buba bon sa place to banda wana et puis na recruter pour ba ministère ba kima na voyage donc dernier voyage na songa ba kima kaka so to recruter mais maman peka bon eza contrat so que il faut que na bat o que yo morote donc o akendaki a peseka ba bonne chance o ya ndeto evre na eka ensemble donc voilà mutako regretter ka perte ba passeport mais passeport be eza regretter parce que eza identité mutu ato sale on a 250 mais eza identité mutu donc o regretter ngote donc ata ba kimi na wana l'hôtel essentiel na rempli contrat na na zongi na carré normal la vie continue mais pour na œuvre nazana œuvre nzemo na auto sala ya docteur Jeff Njadi le tête à don de Dieu ils ont bima déjà donc clip ezo banda semaine prochaine donc semaine à lundi surtout silisango ba pesi date ba publier quoi donc na yembi pe docteur à ma manière ngana yembi na bolingote mais na yembi na marque na ngaziko bato bazela pe ba critiquer ba juger ba finga ngape comme d'habitude pour ngana finga ate mais na analyser ka voilà c'est ça bato pe ba ko analyser nga. D'accord, merci beaucoup. Là, je fais mes gros bisous à Jolili Atala en chair et à noces. Merci à ma maman chérie Déborah Kamanda depuis Paris. Des gros bisous à toi, maman. Boutalika, vraiment, parce que tu as vu qu'on va analyser par rapport à ma camozo, les camicolons internet. En tout cas, l'actualité oblige. Tobé ta ma solo, vraiment, par rapport à ma cambo, tout le monde a les cas. Il y a Kokani Saba chroniqueur. À chaque fois ceux qui le cambo ça les musiciens il faut qu'il ça ba chroniqueur alors yo mona qui le cambo ana selon yo mona qui rondel c'est un joli ça et lo mona ko lo bana point wana ko kangisa mutu ezaka en 20 loba peut-être azala innocent na likamu et salami et que ba zuye ba yebaki te kaza innocent mais ba makammingi o ezoleka na internet o tomoni bakangeli bandeko eza makambo tomoni biso mona misu na biso ke bandeko balobi moi ba déplacer moi ba langage muke alors na déplacement et moi ba langage wana acquis de droit eza yenda ko juger siko soit akangisa yo soit musola amiable mais o tomoni en tout cas que na moi musika trop to pesa ka conseil moni biloko ya ko finga oyo bato bapese la conseil 24 heures sur 24 na internet mais bandeko na biso mingi nde basala yango mpona cause moko boye nde baluka mwa cause moko boye nayebi na nga te le pourquoi ya kofinga wana et tout mais eza mawa mpe pasi parce que moto afingi aza parent moto mpe oyo bafingi kuna aza mpe parent toyebi te so topréparer 3e guerre mondiale entre nos enfants on ne sait pas. Déjà le fait ya omona déjà que ndeko aye na rage nyonso devant micro boye nayebi te na cause nini akoya se déchaîner marque wana akozwila ngo salaire nini et puis moto azoyoka wana aza mpe na bafanatique inayebi te to bandeko bafingaka bato lokwa ya bamarke wana neti bavie na biso lokwa bawera ndenge wana bavie na biso lokwa bakofi bavie na biso lokwa bajibe basatandaka mpena na nini na retour nayebi te ezaka diamba ebosanisaka cerveau to eza moto moko atelemi na nsima azopopula mofenuko lokwa makalake loba tokozwa mbongo loba nayebi te soko bandeko na biso oyo basalaki acte wana place baza bango moko bato bancourageaki bango bien que bakoya koassiste bapesi mwa damage mwa nini mais est ce que peno bango bazosibir yango ensemble non yaya tolobi tolembi nga kutu nalobai déjà na analyse précédente so batuli nga question na répondre nanga te pourquoi parce que ekomi loba togaspille temps na biso mpona bato mo basambama na kanai nga butalikaso na kozwa courage nini naya na plateau na bimisa injure même mpona baleki eza passe eza pe éducation eza façon motu nalobi te ke baza bamal éduqué peut-être mpe baparent baédukaki bango bien bango mo bakomi na rond-point moko boye bachange nzela po ezalaka nango baparent baéduqué yo kasavubu yo komi na molare ozwi no nzela selembao te ozwi no victoire ça dépend ya motu eza na bato mosusu baéduqué bien na pa na bango
mais tellement que na l'école a fréquenté bateau a fréquenté a commis na tamo a commis kolanda habitude ya baninga ne bakuta une école a baby. En tout cas na ebité commentaire nini ya makasi o na osala pona bandeko na biso eza mai se sopani eza déjà consommé oyo bafingaki bango ne mitema na bango soko ezo sibir de côté ba osala o ba osala biso to osala nini toke loba na wera ke no vina biso ndenge bafingaki o bapakula manteka loba na bango balongola manteka wana kofinga etikala dans le vide non eza déjà consommé bandeko bayoki bana bayoki mama mampata yoki aza mama abeta la musique te atako to basi ba Michael on a basi ba star musu to mona kawana na ebite na Amerique so mamba bo salami ba to bele ba odaye pon kuna ba autoriser quand même ba to bazana ba arme et comme avena que ta ozate na Congo loko ezana nuke ya coup de tête ya market ya Ntsodi ya Sabo ya Pat ya mwezo kena marque wana et puis na Congo loko ezana no ya batindi na parquet car makale wana ok makala une semaine ou bien 2 jours après bimina yo et comme il a habitude oui que même nation na zaiki zengi na ko ba no démarrer bateau na bi que so ba kanginga na ok makala ba foot à l'art et à so ba 500 so combien na bi que 2 jours après no bimana et comme na habitude alors le comme habitude et comme bangisa siko et comme ba mamo ya mabe parce que muto ba finga ko supporter que jora kene makala asala 2 jours abima et comme a formé le moussous. Après ce que l'État va faire la mise après, il faut déjà avoir précaution si quoi. Ba peine à marque on est ça là un jour 2 jours. Il faut pas éduquer à mutu. Mutu soit que kuna est un centre de rééducation. Il faut pas penser quand même moi toli, pas penser moi éducation a changé. Mais Tomeka Kota na ba commentaire par rapport à makamonenge les cas qui ndeba kanga qui bande ko na biso mbali ya ba chroniqueur et ça ba tumsu ba lobby comment est-ce que le président Werason encore tinda ba kanga nyamakor n'a pas tué fit tandis que na orchestre na ezana ba tumsu ba finga ka ba président mususu ba leader mususu ba zalaka wana pourquoi kuna ba kangisa bango te mais pas na atindi ba kanga ba non mais côté oyo batu oyo ya président Werason ba finga ka mais ba yebi nzela parquet bayebi baza na bavocate yaya tozo tolere biloko wana te toza mpe mpona kamo tierce te nga nanga fana wera te ni fana jibe ni fana kofi ni fana pepe kale ni fana franco nga naza fana nzaya dio oza nzaya dio Pona luzolo oye bagete erwana yo oza la planète Mars ozo comprendre donc côté oyo ba fingi soki côté mususu ba yambaki yango mpe mais ba yebi nzela parquet ba yebi na tolobi boye olobi na maison mère eza na bato mpe ba fingaka nga na mona nga émission te en fait na tala te même oyo mpe na talaki yango te oui ce qui est la maison mère ba fingaka mais c'est simple muto ba finga que porter plainte ba kanga mutangote o ya pacho RFI ba site belé kuto ba zuizu yango kuto ne ba publier les sous donc lingo lobake et monani aux yeux de tout le monde o yo pe ya kota maison mère ce que monana aux yeux de tout le monde mais ba porter plainte et l'autre zo boya eza ba tiko tak wana ya ben jure toi na posa na ngote ce qui koto ba finga ki pe maman bakangisa soki côté on a déconné finga qui grand frère intel bakangisa oya se sentir ga mabe apporter plainte c'est tout l'état nem dakata makamu soki l'état okata te ou bien akata na 2 jours to jour moko pour da mona ngo ni amakora finga période moko bakanga asalika 1 jour soki une semaine 3 jours j'oublie un peu abima qui a changé ba propos et comment maintenant que non ngana bimit bokanse na vanda kuna de comme na lo jemo boya o finga na yo bake na yo bafuti mo amande moi 2 jours bimi na zongeli lisusu yango na ko banga na nge komi na niveau ke tango e ko longa makamba o porter ba plainte e komi page mususu to kende wapi o bazana bafana batwana ezana mutu musu azo finga volume bafana na eza muke mususu oyo penake bafingi volume bafana na eza epesera tozo kende wapi
soki lelo ekombena bacompte à rendre mpena ke ya leta te ekombena ke nzoto na nzoto mutu na mutu arendre compte na ye tosuka wapi biso bato ozanga bafana boye neti nga mpena boye soki na fingi na ndamba bafana naza nango soki vera nguba bafana nakesona na mutu aza na depo basaki ya bafana ekotournelenga mabete ere moko boye mpe nayebi te en tout cas Jolicia crainte ekomi wana yake babando régler bacompte hors justice parce que ya justice tozomona et puis tozomona ndenge ezokende ya farafara boye toyebi ndenge ezala te crainte kaka yango wana mais bandeko na biso bapacho na ndeko na biso wana mosusu en tout cas courage à trop place boza nzambe azala na bino mais prochainement boyeba kote botia likolo toko encourager le mal te parce que oyo bofingi ezalaki makasi trop. Moi je ne peux pas encourager ça. C'est bon. Ok, omoni yango moni souci na nga ezaka na point wana ke ba compte à rendre ya fara de toi ba bikolo to te ama une fois ba makambo so eleki pe belé bota fruit mo mabe lele o sala regret to mona ndeko mo akufi pona ba buzoba pesa buzoba to mona ndeko mo atingi mena mokili pona buzoba o eza regret to sana ba famille to tika biloko wana eza na bien te eza na salaire te yo kaza to luki ba vie ozo comme de vie ata totale émission ya pacho a clasher ndengwana o mona combien de vues kuna ata totali pe ba ndeko mzuba salaka o ba clasher o mona combien de vues kuna malunga to mona kaka ya pauvre zobo ze comment ba 100 000 et quelques kuna ba nini mais c'est pas aussi à encourager parce que bon en fait c'est à kufanae paye à son âme mais biloko ngala ba ba compte à rendre ya fara boya on est na banga toza bato totambolaka ko tozotambola yebino te fana intel wapi otambola nongaka après comme on nzambe limbisanga nayebaki te osi okufi te totika biloko wana eza bien te. D'accord, merci vraiment. Tozo continuer toujours na Butalikasu, tozo beta masolo, to beta non lisolo ya sujet oyo. Omeko analyser les biso. Otomonaki héritier Watanabe azaki en Afrique du Sud. Tomonaki trop na le roi Manitou, Ludovic otomonaki fali pour passer les Nzembo. Mais apparemment ndenge bazala ki na héritier à part on dirait battement baza trop ba vidéo bien so ko to fali pour pas non yeba te éclaircir biso na. Ah, Jolicia. Wana bena songi. Na lobia. Wana bena l'autre c'est la belle analyse ya. Roi Manitou, eza combo ya champagne au Ludovic Biart sala. O fala yemba ezaka Roi Manitou combo champagne. Yemo muntu comme Ludovic Biart en Afrique du Sud na ba Lubumbashi ainsi de suite. Mais ce qui Ludovic aza camarade héritier ma beza wapi. Mais Dadi Kimberly fallait yemba héritier yemba tout le monde a un héritier, tout le monde a un fali. Ma beza wapi. Willy Kayembo yoga Robin Abouaki. Héritier Abouaki. Fabrikas Abouaki ya Willy Kayembe ngai. Robin kuna pe ya Willy Kayembe ngai. Na ebite so eza flatterie docteur. Docteur Jeff Njadi le tete na yebite. Koto po yoga wera son Willy Kayembe. Kofi Olomide Willy Kaziko aza nani. Ya faux débat bapakula mwamba. Faux débat nanguba bakalinga. Donc normalement cause la camarade à Moutouza interdiction te. Héritier cause la camarade à Ludovic ça ni na pétition. Ludovic a zappé tata. Ane jeune, héritier a jeune. Ba cause ba camarade est-ce que fallait voir que kota ki amitié na ba? Est-ce que tu as évité ce que tu as mina fali tu as évité mais tout le monde a papa Vital Kamerhe na héritier tout le monde a papa Vital Kamerhe na fali tout le monde a papa Vital Kamerhe na ba artiste mususu et ça linine bati kabiloko wana bazo bomela biso ba yango ekobota so conflit mususu héritier lisusu et pourtant muto bato asaline kiye alaxi camarade na ye bazo mela ba cigare na bango ensemble siko etali fali na nini etali fere pe na nini etali Mutalikasu na nini etali pe ba mise mso na nini c'est son ami c'est tout soit un millionnaire gloire à Dieu c'est bon est-ce que ba camarade au fallait azana bango misusu pe bazana héritier non ba camarade héritier azana bango est-ce que misusu pe bazana fali non ba camarade affaire est-ce que bazana Fabrikas non
misusu bazalaka misusu baza ya passe partout misusu baza ya passe partout mais misusu aza camarade non intime bazali epegisami te aza homme d'affaires aza vigneron anayebi te soki abenga vigneron soki abenga banani il fabrique de vin donc c'est un producteur de vin donc aza obligé azala asala pe publicité moi discussion moi camarade afali bonabo héritier bandi kozwa bacamarade bien lelo te azwa bacamarade bien kala banda kota maison mère azala bien entouré fali pe banda carrière il est bien entouré par ses amis bango na bango bana bacamarade na bango tout le monde a peu fali air moko boye tout le monde a peu fali air mona arkeli héritier ko tout le monde a gena nan misenin asa pe na miseni ba coopérer na bango peut-être Manu di bango peut-être Joe ayembaki Walisek o ba yembaki na ye peut-être mukolo ba ozo ba camarade muso aux États-Unis tout le monde a bango kaka koto pe héritier tout le monde a gena ba tête tendai ma boko banque fali pas boire qui tête tendai ce qu'on a fallu boire qui tête tendai na Rachel Fouta donc héritier ba kabana tête tendai non le ko la pe fali yembaki Ludovic na champagne na roi Manitou et na ndimite ke yango de bebsa amitié héritier na Ludovic et ça ba sujet moko banal toko kota ngote amitié za amitié et ça peut inter ngana za na ba camarade ba millionnaire mais ngamona na ba million te mais ba camarade nga ba yemba ba presque na ba musicien nyonso bon to pes exemple Jean-René Golo c'est mon vieux mais ba musicien tout ba yemba ki nga salanga zuwa na nini viens depuis peine na ba charge ba batterie ozo comprendre viens Jojo Mandigi mapata mobala maman Angel Barouane aux États-Unis kulu tunanga ya kalambai depuis 1900 kao batu tu ba yemba na sala zuwa te viens Dédé Mupasa to yebani dépasse étudiant viens Dédé Mupasa na pese ba mota trop siko batu nyonso ba yemba na sala zuwa non azana posa kombo na ekenda azana posa ba yemba ye na ko interdire te ngana kendela yanga o pe bazo yemba bo to pesa exemple docteur Jeff Njadi Leteta biso to zala na docteur Jeff Njadi Leteta avant même bato ba no yemba mais bato siko bazo yemba bazo ba 10 000 ba 70 000 ba 30 000 ba 60 000 ba 15 000 ngambuta likazo na rien na uti ko yemba na ebita ko pesa combien maintenant na rien ngara zo aga mbuta likazo cha carburant 1000 Motalikazo Sarabwe 700, Motalikazo Sarabwe 2000, mais ya nzembo boy na zoate. Sikopo ni na sala batu zoa. Nakelo ba docteur yanga. Cha ba tonga na lemba ngote. Non, moni amitié za amitié. Ce boyeba ni e causer jalousie na ki mutema mabe wana te. Bozo pousser ko héritier na fali basa nini. Mo pe motika pe moto pe kufinano. Batango pe ba vaina pe kimiat. Et ça la nini non? Ah, totika. D'accord, merci beaucoup. Naza plus, ce qu'on a pour ça tout clôturer na sujet par rapport à Makambo. Tout le monde qui émission Mamboé, héritier Watana Bauta au Sala, par rapport à Makambo à Nicolas Bissoni encore. À chaque émission Mamboé, Batounie, pourquoi garçon bazalaka plus nae bafingaka, après cette réponse à lobby, Batounie sowana, langa te ça ba charge à Karine. Mais ça ba ndeko belle équipe nationale basiliki tandis que bisonyo son internet to ebi une équipe nationale bango tout bazala trop na wata, mais basiliki ba lobby non héritier ko ko ba bongo te, yosko yokake loko wana. Par rapport à yo ndenge batu nyonso ba yebeli que équipe nationale est la plus héritier Watanabe mais héritier Watanabe bi que bango nyonso na ba charge à Karine Mokonzi. Bon, peut-être bakendara moi ba débordera moi ba borne. Peut-être soki ba soigner façon de faire na bango. Héritier ko reconnaître bango peut-être. Moni azape mutu afingami trop. Moni ba artiste na biso na baza batu bavanda ba na palembo e atala pe TV atala pe internet abena bana NPR mo pe batala pe ba émission et ça la biso bien te yo kasi to yaka na banalize opone pour obenda ba batu matoit que so sal no boete o réussir na so sal no pe boe o ego simba te so sali boe na boe ya na minute ezako finga na wana te muté ko apporter bonheur na carrière ya moko na moko zomona wana obi ke depuis ba ken na ba manike ba demaraki batu pe makasi na mama fali obi ke fali tanga ko moko ko kengela pe bango akoma ko ma distrait obi
Heureusement, le gars bosse beaucoup. Tout le temps, il est en répétition, tout le temps, il est en spectacle, tout le temps en voyage d'affaires, en voyage de professionnel, pardon. Vous comprenez? Bah hérité, bah ferré, bah de la forêt, bah JB. Ils n'ont pas besoin de ça pour évoluer. Ils n'ont pas besoin de ça pour bien caser leur carrière. Bah on a posé la montée. On est à Jalelo. Jalelo est à limite dans. Vous comprenez? On a la Jalelo na bandal. Elle a choisi les liens 3 fois. Viens nous assurer la miliki. Bah quelqu'un dans la salle de bain. Ils ont un savon moussé. Vous comprenez? Mon Dieu, Grégoire est similaire à Bandal. Qu'est-ce que c'est que Zambie? Oh, our big brother Jibem Piana is bathing with milk. Zambie hotel. Oh, this guy is crazy or what? Azali boma tonin. Vous comprenez? Et là, Grégoire comme c'est similaire à Bandal, Balemba, Bakingrasania Souka, Bakitogimosi, Baselembao. Et ça, Grégoire comme c'est traverser frontière. Et quoi ici même l'artiste Nabino? Ngana na mona na ngate américain moko be balaxé na MTV azala pire pété ya Jay-Z so amoni Jay-Z legi boy oh big brother Jesus Jay-Z you are the brother of Jesus oh Jay-Z you are putting chews of milk oh Jay-Z bo batu bayoka anglais nde bazo yoka batu tu bazaba bibi basurumbiwe. Vous comprenez? Et les gens qui ont dit pire peut-être Jay-Z, si on a Jay-Z qu'on a aux États-Unis, oh grand-père Jay-Z, malgré Mbebonayo, aux abogas de l'équipe planète Mobimba. Grand-père Jay-Z, bâti quand l'ingam Beyoncé, Mahambi la belle la bis aux États-Unis. Oh grand-père Jay-Z, aux abogas, en tout cas dans mon ate. Bana ndenge na moma kumi silaka epe suka bana ba délire ba salaka mais kenda matole beba ngabe na na telema boyisi ba betanga moko na kauka na vanda ba komana ba voile wa Bill Clinton hein bango tout on dirait ba yekola classe moko donc komana grand prêtre wana alo ba rea sekara grand prêtre ya yo mo notali oh nini on aïe. Na évité quoi? Oh, na évité nini? Aïe. Batika, soko pied karaté au pesi mokongo. Yi, jana na lekiot. Soto e baate sor na nini tina na nini. Eza makamto mesa na ngo, tokena na ona ndenga Congo na ndenga kin. Oui, c'est important na ndenge ya local et non na ndenge ya visibilité ya mukili mobimba. Biso siko tokena ngona mukili mobimba. Niama boro wana niama nani? Niama kor. Niama kor role leni perite. Matoliste. Yo kazi role leni matoliste. So zi bande ko musuba sala na internet. Role na bangoni pembe na ba fere. Pembe na ba ya ba kofi. Pembe na ba jibe. Matoliste kaka. Matoliste me makasi na mega kutute makasi na ko filmer et puis ba publier. So tali bena bien ba charger à presse na bango. Ba komi moi distrait muke à travers batouana. Bazana bango important mais ba changer la façon de faire na bango. So ba changer façon de faire. Ba engager bango rapide na ozo idée. Même ken piano ndenga zawana. Fallait lingaki na ba aventure salaka. Mais fallait engager na groupe te. Oya kabela ke oneza matolo. Tol, mois 2000, mois 1000. Et ça a des mots dans la pète. On a fait 6 reprises. Na 6 reprises, on a kambala mo expliquant. Ko fiotolo na fiotola e. Abimisa samba la mo pesa. Po et donc vous comprenez. Et ça m'a ramené ça kini to sala ngo et de to mesana. Matolo ne tombera jamais. Mais yango te zo apporter un plus na ba carrière bande ko na biso. Wana za na moni baki sinjora basala ngo bien pembe na ba fali goût fali vanille fali chocolat azo texte droit chemin à travers ba louange na e ezaki bien fait mosaka kutu na nimite aza grécomène ngala mona ke porte parole po aza na façon na ya ko lobela eza na marque ba grécomène te Sankara ndaza grécomène mais babo sana kate Sankara sala na maison mère Sankara za pire petit ya wera pire petit bureau ya wera ana grade nega Sankara de kunta balandaka ete ba papi le prince
bazo baby sa boulot na bango sans le savoir, bazo mi ni ça sans le savoir. Oui, bakoki ko attaquer, bakoki ko répondre, mais et ko za appelle à moi pureté moko boy, na moi lengi moko boy. Et au ça là ba tout plaisir. Ko finga raté, obi ke ko finga za na musu lisumu te na Congo. Salaka essaye moko ya mo ya mama na yo. Obi ke pese na musu na lola de. On dirait Angelo wana notaka ba très bien masumu. On dirait comment ne ko bela bona Congo. Poko finga si la valeur moko ozo idete. Talaka ke bembe moko ezala ke ba ok na enterrement. Car moko ya enterrement zo leka. So za na mato ya sensibilité. Mais là algon yoga benjiro wana. Ou bien salaka ke sei kota na vola bana okumba car. Obi ke ba grand finger. Ba grand finger à planète Terre. Obi ke ya ba chauffeur. Obi ke chauffeur Angleterre ko finga chauffeur Soudan na anglais pena me o chauna lingale kokani. Yo ka pena is off ya mami na yo. Tu comprends? Siko so yena ona Congo ke pena mer na yo. Ba chauffeur ba grand donc na bango ba su ba impolite ba sota grade. On dirait nzamba yo ka su ko finga na bango te. Vous comprenez? De ko finga si li valeur na Congo. Ti o mona pe ko finga et aux en empêche les sous de sauter parce que qui a biboara tellement tout monde trop to fingami trop netinga mutalika zone na loba boy mena sina sambe na ba commentaire tali bumu mukoni no sala régime tala yego na ni bumu yanga mo na luga na ba kisi ngamo et tali bino na nini. Ah non makamare ba isebiso mais eloko hérita lobby a lobby pe mabe kakate. Bande ko na biso ba leke tu ba silika pété ba changer la façon de faire na bango na bi ke hérita ko adopter tia boa ke ko ta Karine po zobe leki trop mais so pe ba changer la façon de faire a ko fongola bena ba papa ya mbi bango lo Angelo allez kamata yaka hérita nga bi sa deuxième album yo ka sa na besoin promouvoir on a besoin promouvoir on a besoin de retirada mais ba changer de façon de faire. Et les gars bien. Alobi émission na lobi que non retirada era bima qui ba journaliste ba ça qui pensa promotion ta sala ki ngoye moko. Oui, à sala ki ngoye moko parce qu'il n'a pas engagé des gens tout près de lui pour ba ça la ke ba jalelo wana. Azagina no ke héritier outil fraîchement maison mère, il taille son chemin. Alors ba tout nyons bazagina bezo ba ya wana ayambaki bango ba traître bazalaki nanu te ba traître ba yo bima après. So talibé tango héritier salari promotion retirada na ba ken piana to bazalaki na ba mani ken yo so bazaki ba to héritier tango mwana mani ka kota pe héritier mani ka comme c'est héritier combien de fois ba ki sinjora ngala monika ki sinjora mdano boudé héritier mo ke po mwana babi akenda una mais ba journaliste nyonso na ba petit na biso tout o ba tia micro na internet balanda ke héritier pona nini po pa ko la bien so leki kuna so keza muke 50 so keza moyenne 100 so keza quelque chose 200 alors mututo atali calcul na il faut que ne ganzela wana héritier ya mara batutu mabe ko kota nde sima tango Karine benazu le devant ba o balinga Karine te ba bendani Karine bena moni mikolo sa na promotion héritier azongeli bena makasi po liboso comme bena yena dondi kaka na ebte so bakabane peut-être bakabane yango dosage kuna esalami pour normalement Karine naza censé ya osala véritable promotion à héritier na net pour Karine ana makila wana ana onction aza ya nzambe de auto alobaka et accrochaka donc yé benaza bon marketeur na ebte na ya féminin baloba ondeni bon marketeur hein bon wana tout débrouiller kana bandako bokomelanga na inbox donc Karine aza vraiment na direction ya marketing ya kitoko et pas héritier na internet parce que nyonso ça la raté. Alors pourquoi héritier aux alentours na bato belé oyo bazo apporter peut-être 0,00013% mais aux adjana mutazo apporter 70%. Atika pe charge azape na besoin tonga ndako azape na besoin asala mamamuso belé donc azana tort penate ba changer de façon na bango de faire akwambase na e bango yo kasi pas fali bato nyozo ba finga ba na ozo perdiem he ba biso ba mata ba nzeta mbila ko fali rigueur o yele na loyenge ba biso nazo orphelin de père et de mère nazo orphelin yo moko pero petit frère abes chua
au tourner dans ma lembo qui yo kasi pas faire buzo bana za rasus et pas faire buzo bana za la route soute alinga ngo soute vena biso mo pa pe période mo alinga su biloko wana te biloko wana pena bato bana ngo besoin za biso bato rene soute biso ne mdo na besoin ngo basalinga ba jale lokuna mena na kana succès te wana nga mona ndako jale lo ngo za makasi mais est-ce que pena est-ce que ozo comprendre donc tu as besoin biloko wana te tu as besoin et ça l'a bien fait wa to ko sepela. En tout cas, Jolicia, ton condamné à héritier, il a bien dit, il a bien parlé, bah ça l'ira bien, bah changer la façon et qu'il est bien. Il y a un appel si tu montes na Deborah Kamanda, c'est un raso pour dire que conseil moi trop, décos Mukoko, Mikiliste à 8h30, en tout cas bientôt à Kinshasa, à Danene de Queen depuis Californie. Na kansakata en tout cas ça rapport on est pas là pour maréchal na Californie en tout cas dans nene bambota to banjo clôturer na ba salutation ba pesotier on a eu ça la clôturer to na pia bambote na yo pe songi songi d'accord en tout cas to comme la souka c'est bon to comme la souka émission na biso moi mot de la fin ba encore retenir nini na passage en émission na ngai ba tu ba retenir NT bato ba retenir que tozo pone peu au moni peu o tozo pone awa est important pour na ba bandeko bakoti makala wana bandeko bakoti makala elo tozo ebisa bango kaka bo finga mais bo masqué na tindite mais na bisala ngo na technique ya en plein air boy talanzele memio yo mo contrôler ce comme lobana yo kola yango benjira ngo vraiment na ebite et so azunan bon na ebite lo baka pa chaki mampate mais normalement wera ko finga ma akina ne pena na makala te po ani star po star ba finga ke chaque jour bolongo la ba mère bolongo la bana bo finga biso moko netinga ko ba no potanga pena banda 8h ti 23h30 munoko no mo de limite souffle no de bébé est-ce que ekolongo la wera place aza to ekolongo la fali to ekolongo la wera frère to ekolongo la jibe to ekolongo l'héritier to ekolongo la franco paix à son âme non oko fingo auzalaka o azawana ezo porter na ngelo mote et puis ce total benjir baya basalaki et bete na 1 million de vues te donc batika na bango biloko wana ezo mema biso nulle part nzela na ngaka peut-être Jolicia ngaelo na boulé on est baya ya ba sala bon pour même ba na makala ba sala ba cotisation et vous avez un des éléments où baya ba sala biloko wana on dirait so ba kangineti nyama korna na waki ta ba kage mbali boso cotisation ya ki pena a se retrouver na ba 900 peut-être à bêta au deuxième volume pour avoir 3000 à son bata catch mais à mbalo ba ba timbeli ba tindiri un peu to na western ko na attendre ko ne mo akete dobo doser biloko wana za bien te to mikolo to ba responsable ezo me mabsoka na makala on peut ka ba perdre mbongo et ça na ngelo mo malunga te merci à trop na suki on a botika na no maladie nasi la pesa yet na baxika Clarisse Tanga Muyembi meilleur couple de Paris na Gilen Antsebe et puis na baxika il y a Jean-David qui a monté en séjour en Angola ba mes condoléances à trop na yebi ke ba enterré déjà et tikalika mo ba 2 semaines azonga ne poto et puis na moi sina Judith Massi à la Fontaine petite sœur à Jésus. Donc voilà quoi, donc bah, salutation on a merci Jolicia. Yo pe ko memanga ba polémique était vraiment na c'est la façon aux autres tourner là, aux avez bien mais bazo ma bête on a lobari liboso que o intel. Et ça na ba propos ermo na sala na comédie et comme ba réalité te. Vous comprendre. Merci à toi. C'est bon, merci beaucoup. Nous voici déjà à la fin de notre mission. Là, je fais mes gros bisous à celui qu'on appelle Francis Wala. Merci à toi, mon caméraman. Merci à Delanation Tonton Banda. Merci à mon prophète. Comment est-ce que Tonton Banda? Tonton Banda, écoute, on gagne, j'étais Banda. Merci à Papa Aaron. Merci à toi. Ya Willy Kaembe. Na moni on a sepeli vraiment mikolo ebele ça fait tellement longtemps que dans mon akoli sous tali moi kabo na komo ke kala basango donc abala ati abala nebit vraiment d'accord merci à vous restez branchés sur cleboa.com bisous bye bye abala